Hey, la famille, rendez-vous à Moko. Tout le 1er décembre. La Madeleine, donc il Bruxelles. Tombe to Bugango. Omoni ma metali visa. Estime ngota. Ti mukolo passeport ekufa. Ti 2026. Wolo. C'est la main na voyage. Donc te boti wa bilo mwana mama mike biso to kenda. Donc ndeza boye to kutana kaka le premier na Madeleine to kata magambo nyonso. Lizarbo. Rendez-vous le 1er décembre. La salle la Madeleine à Bruxelles. Donc bino tout beau à la wana ba fanatique ya Afro Congo. Afro Congo number 1. Donc tout ça déjà wana maramutu eza déjà normal donc ça ne sert à rien on l'ex maramaka tipo. Afro Congo eza mouvement gaillard international. Et kenda déjà na bloco et kenda donc le lango milité. Rendez-vous ça le 1er décembre. Si. Et ratakate. Ouais, bana Bruxelles, rendez-vous à Moko, le 1er décembre, c'est la Madeleine. Donc, pour se préparer, on a mis David Kassereka, yo azoya. 2025. Écran géant. Salut la famille. C'est Jonathan Bass. Tout mon carrière. Afro Congo. Si. Moko, le premier. Si. Et puis, on a profité. Là, sa leader, la mission, merci beaucoup. Dans nos bandeaux. Si passeport Afro Congo 2028. Donc les gens vraiment tout année à décembre. Ciao. S'il vous plaît. Afro Congo. Emilio. Donc il y a pour le bakou tes armes. Donc on a rendez-vous pour le premier la Madeleine. Tout le monde a biso tout Afro Congo. Il est là qui ça va visa na lemba. Aïe, donc merci beaucoup. Ya bomba kuteza te bakende kila bazonga Afro Congo mwa moko rendez-vous ça le 1er décembre ça de Madeleine donc ba on se balinganga ya yango akenda kinga 2027 donc merci souvent na Congo biso ne to komisa lokwa makambo ya visa to makambo ya nini ya passeport et ya makambo visa quoi et comme aloko elo mombo eza spécial elo mo eko sala mati mais du coup lelo pemboka e sala ke Schengen e comme na facilité ba opesa moto selon ndenge ozali na passeport na ndeti ngai identité na nga déjà passeport na nga eza na date d'expiration ti 2027 donc yango moni ke basali pe ke ba pesi ngai ba pesinga visa ya ti date d'expiration donc eza na eloko grave wa penza na 5 ans oko côté Europe oko bima nao eza problème temps eza ka ke yo mundi kenda ka musala Belgique oko taper Paris pourquoi pas ça déjà na carte Schengen oko taper Suisse eza ka na mambo tozo sepela mais toza pe na mawa par rapport toza na bato ba souffrir na koma na ba guerre ele ka kuna donc bato bazwa ngote na bandenge mo boye keto fo baya ko bebisa concert to ba dictateur bazala te po ezala bien donc mutu nyonso somba bien na yo yaka kosala yango pona bandeko na o yebike ba souffraka na ndenge ya Goma na bandenge ba guerre ele kaka donc tozala kar na amour parce que biso tolinga mingi bolingo to eloko to senga mingi ndeti pena na ba congolais fo amour ezala mama wa taifa Jika TV.
nyonso ya JK TV News bebalanda kabiso mokili mobimba topesi bino mbote ba bonsoir ba bonjour bisika nyonso bozali bienvenue na émission na biso spéciale Inonsubi Afro Congo #1 yambona yamba émission na biso na pesi mbote na ye moko chef d'état-major elobana ngodada wa taifa mokonzi ya armée ya bagrife ya monde entier Inonsubi le molodo le #1 bipa yazali na pesi elo sako pembote na ye na pesi mbote na biro mobimba kobanda na big manager Prince Balume na pesi mbote na ye moko en tout cas Achille Balume ingénieur moko akenda sango na Afrique centrale muto aleka ye azate bongo na kotala kuna na technique mobongisi son muto asakete mindule kende kitoko mwana mboka Gizo océan de la musique congolaise na kopesa ye mbote pe lo sako na ye kasi lelo bakolobete chaque jour quand on se réveille il y a des nouveaux et des nouvelles nako mona na sima caméra ye moko diamant noir designer nako sima bilili lelo ako salete bomo nanga na bandako na bino bomo nanga na ba téléphone na bino nako bosa na temanda chou les bontons, les tontons des tontons, le sakonayo. Honorable tonton, réalisateur, le sakonayo. Il y a les lotos qui beta li solo ya ba visa o. Eko ningisa mokili, eko tambole ko beta masolo. Kasi lelo nazalinga mokote. Nazalina artiste, nazalina mwana ya Afro Congo, nazalina ye moko bizoli. Yende to ko beta ne li solo. Fabrice Mande to diamant noir. Toko tambo lanzela moko boko tsela ngai bizabo wana na telemi na peso lusako merci bongo telemi na verbo ezanini mo lolendo ya Afro Congo te oh mama na biso kaka laisser tomber mais au fond de la peso nzela te dada wa taifa nga na vandi déjà presque ka ya visa visa na mamba mikie basango za bien basante biso biso de nzambe de apambola pesa biso santé toujours malamu na ndenge ya Afro Congo kaka mbala liboso to yamba yo na JK TV News otali kamera na bosembo opesi mbote na babone ya JK to benga bango ba étoile opesi mbote na ba griffe ya monde entier bongo opesi pe ba balingaka yo ya mboto kota na mama la likambo wana pesi mbote na ba eo ba bengi ba étoile na pesi mbote na ba griffe nyonso yes et puis na batu nyonso balingaka le prince de l'Afro Congo grâce les arbos des l'Afrique toujours bino nyonso kobosa na chef d'état-major to yebi chef d'état-major ya ba armée ya armée ya ba griffe à monde entier wana ezala kinga kati te chef d'état-major Molodo il est #1 danger trop te wana kana gasi ya ba griffe pour chef d'état-major siko moko ya armée ya ba griffe ya monde entier wana siko tigre moko Molodo il est yes donc mokili mobimba merci beaucoup to kolo ba Afrique te même mokili mobimba to yambio ouais ngapi na CPI sanga ba visa ba visa nako tombola moi vert ko tombola lengo moko nanga te za problème mais o eza na ngote ke to fetele ba visa pour ba visa ze le hotel ba visa ze le hotel to fetele ba visa te pour ba visa ne za bongo sengela ka ba pesa biso pour ye moko le muntu o to benga ka tigre de l'Afro Congo yes a solo la ki déjà mambutu a expliqué que l'ambassade qui a kindi na poto pour que ça la musala merci tellement ba déjà qui a que ça la musala ba qui a osana ba aller a osana ba sortir rebelle donc et senga ka basane faut ba pesa visa ndenge esengeli parce que wana ezate ke makambo bo soko za kingandi nde faut ba pesa wango to so za nani te ya na makambo ka ke soki osala ka musala na ba moni ke ponctualité zali ke okenda ka uzonga ka ndenge batutu basala musala na bango business quoi mais mwana mboka bizobi na omona likambo ya ba bizarbo na omona lokwa likambo ya ba visa on dirait moi au baguzi ezali wana etaleli ya elongi pe etaleli ya mbunzu ezali nandenga bien nandenga bien faut faire comprendre nga parce que na comprendre etaleli omoni likambo ya visa na komona lokwa ubaguzi ezali wana baguzi nini ubaguzi ezali wana tuna diamant noir peso lisolo ubaguzi eko beta lisolo wana etaleli pe eponeli elongi okomona ngo te bon nga na moni na nga pena yango te nga moni na nga ke
basalika makambo nde esengelaki esalama. Donc c'est ça, basalika makambo nde esengelaki esalama parce que bon, Afro Congo wana eza makambo boye tant tokotisa ye makambo wana ezalaki nango facile parce que bayebi déjà que biso tosala mosala bien makambo to eleka kitoko donc ya mabe ezalaki te donc tant tokotisi bapesi biso yango mbala moko sa matata. Yango na tuna ubaguzi wana ekota kiti na kote ambassade babite ya kopeza azali ngolo monene tongolo moseka esengela zwa 5 ans tongolo moke sengela zwa moi ina neto 2 ans. Non en réalité bon to ebite makambo change ka ebi yes tozaka tola la batu ba okola mama musu pe asika to mona te ekomaka ndeti souvent na Congo biso ne to komisa lokwa makambo ya visa to makambo ya nini ya passeport et ya makambo visa quoi et comme alors elo mombo eza spécial elo mo eko sala mati mais du coup lelo pe mboka e sala ke Schengen est comme na facilité ba opesa moto selon ndenge ozali na passeport na ndeti ngai identité na nga déjà passeport na nga eza na date d'expiration ti 2027 donc yango moni ke basali pe ke ba pesi ngai bapesinga visa ya ti date d'expiration donc eza na loko grave wa penza na 5 ans oko côté Europe oko bima nao eza problème temps eza ka ke yo mundi ke ndaka musala Belgique oko taper Paris pourquoi pas ça déjà na kata Schengen oko taper Suisse eza kana kata Schengen oko taper Autriche donc FTG te sali donc pays tout eza na kata Schengen donc toza na facilité à okotango donc bulo na biso ka ndeme mabiso bisika nyoso okota musala ka nde tambuza biso musande otambula na koloba bwesiko na kokende moke Afro Congo nambe wane toujours ingeta tozo continuer toujours na lobby balobi bolandi tolandi nene eza nzembo na biso ino sayemba bolandi olandi eza nzembo ino sayemba tiko te na ndenga bien tolongoli nzembo olandi mais balobi bolandi yes tolandi sikonde ti nani po so to komi tolandi c'est que to sa su musala te po musala balanda moto te moto na moto est obligé faire travailler. OK. Donc c'est ça au biso to ke ça les années musala donc to za moto to landa te po to sa musala biso sala ande musala po to linga musala. OK. C'est fini donc moto ko landa za te pe moto ti ko landa ozala te to landa nani bolandi te to za na ba guide te bolandi te te biso landa te biso balanda ande biso yego te rien à voir to landele nde ni biso to ke sa musala biso esimbi te wana ba rêve ba miki. Merci beaucoup. Le 1er décembre, na Belgique, et cause la concert. J'espère bien que Elongino est cause la wana. Normalement, un concert humanitaire, donc, Guna, Mami de Mami, Moto, Alinga Rabé, Tabisope na Goma, mais Nzambe, Asala qui mitema mbindo babima. C'est ça. Mais problème est ça, Nzamba Sala, Moni Nzamba Sala, Mamni na Nengena. Yes. Bokangi na gauche. À Fongoli na droite. Yes. Donc tu s'est retrouvé le lot sur Robert en Belgique, on a même Guna fondation Guna donc Azasu on a pour na kosala ke Afro Congo to se pele sabagrif union so makambutu et kende kitoko donc yes. Rien à voir na makambutu donc biso to kende ka to sa musala le 1er décembre na bengisi bato tout balinga Afro Congo bato tout balinga bonne musique bato tupe baluka ba mona ba bilongi otala kaka bilongi eza basala asala kalate asala onka mikolo po ya skona ba moi lolendo moi nzombo non te na ndenge moya bien po eza musique afo ko eza musique mo boya sika o comprendre et yana makambo nango te ezala ke tolandaka lokola kingandi to kinganda asala ka boete na fo ko eza ka ki ami bimela na eza siko moto abimaka be pou bomoni mba moko aina kin apesi pe makambo avandi pe etosipe babiso pe balizabo boy to koti pe kana même chemin ngo to tambola na ngo ti lelo so boy c'est que ozaka la ba rêve vite FT les boss de boss akoyebisanga ete oyambi moye mondule est-ce qu'akobeta moi kapela poto kete ya sole ezali eto ezali ete foi bano ke Elizabeth bonda avandi awa bon na minute ndenge oyambelinga na kolo bako yambeli nga na caché déjà ya Afro Congo na ndenge ya Molodo il est number 1 pour awa biso tozala na kata prison te batikela Elizabeth laisser aller yes na sala carrière solo na beta la kata Afoko yes donc soki bolim so na ndenge na pesa batu bona pesa batu mama na ndenge ya makambo mibale to
Sarah pour FT les boss de boss ayo kake FT les boss de boss na PCB basalam Gotaza azali et comme il tu mérites d'être là car une autre ne serait plus là. Je t'ai fait subir des choses, pardonne-moi. Tu fais comme si tu ne voyais pas. Mais moi je rencontre que tu me corriges malgré mes débordements. La culpabilité m'étouffe, mais sans me rend fou. I love you. T'es capable d'être ma copine. Je suis bizarre, mais tu es resté avec moi. Tu es resté avec ton bébé. Car t'as compris que ton bébé c'est ton bébé. Un bébé de bébé. Ah, je suis ton bébé. Tu es mon bébé. Comment déjà répondre avant Yoboaka déjà? Au senti que notre yambaki moe mondoule. Tozongi poto chité na concert. Il y a le 1er décembre na Bruxelles na La Madeleine. Cela veut dire que no kunande potulu et komata. Sombele likambo na yebite. Okolobani ni na diaspora. Okolobani na bafano bakolinga yo. Okolobani na bafano balingaka Afro Congo #1. Toba balingaka Molodo le #1 Tigre. Okota kamera na bo sembo pe na bo kebinyoso okoloba toko yokayo. Bon na oloba na ba diaspora na biso nyonso ba yamba biso pe ba ya kokota concert parce que eza concert mo botozo betango eza pona bato ba mona bazana passe na minute oyo na ndenge ya Goma eza concert mo botozo sepela mais toza pe na mawa par rapport tozana bato ba souffrir na Goma na ba guerre et les karakona donc bato bazwa ngote na bandenge mo boyiketo fo ba ya go bebisa concert to ba dictateur bazalati po ezala bien donc mutu nyonso somba bien na yo yaka kosala yango pona bandeko na o yebike ba souffraka na ndenge ya Goma na bandenge ba guerre ele kaka donc tozala kar na amour parce que biso tolinga mingi bolingo to eloko to senga mingi ndeti pena na ba congolais faut amour ezala donc esprit wana o babi ke o concert ezala te concert ezali biso to beta concert ezali batu tuboya bo sepela na groupe na bino Afro Congo parce que to yebike ezana ba temps ebele batu bazela ka ba mona pe Afro Congo na live yes siko o ekomi moment o photo sepela sabino mais na ndenge ya kokabola mawa na bato bazana est donc yo sombi billet na o ezana $45 et 45 €, yes na 65 € et puis to salengo ga ndenge ezalaka esala bien. J'espère bien que nous bato au mona yo na podium. Normalement tant déjà ba que prince ya Afro Congo donc ça veut dire au moni Molodo au moni les arbos. Les arbos na yebite ozali ko continuer pembeni ya Molodo to yo ko penser pe mbala ya sima yo poko ma leader lo kwa bato misusu. Non mutuna mutazala déjà na vision na ndeti nga vision na nga na kata Afro Congo bakangela nga ngote que na pensé été. Yes. Tu vois penser na nga déjà na Afro Congo batika ngo ezala ouvert parce que mututo leader tozala na ya za jeune. Yes. Aibi comment comprendre la jeunesse que lobby base à la paix batu parce que à cause de la cas il monte à Nambongo c'est que batu tout ba yo tsalo boko. Merci. Tu vois so nga pena komi na mbongo na nga na tante que na ya jeune leader bana baliete o jeune leader na zangi ke chocolate tu vois après ça nga déjà chance que na ko sa carrière mais nazana kata Afro Congo poto mona ngo isala makala e ban ezama mbwale loti ezama kambo esala makala mais lelo nde batu balinga osala ngote parce que na yebi ba vena nga ba redia miss ba vena nga ba redia miss ba bimisa ba album bazana ba vivre la musique ah oui tu vois donc lelo nde siko nde batu bakoma pena que jeune mo bazana ba nzembo na ye leader a préféré yenda yemba ngo na place jeune ana yemba c'est ça donc biso siko awa Molodo ya na bandenge na ye ayana magambo na yo a imposer yango na ndenga Kinshasa pe vandi biso siko o bato yo na ndenga Kinshasa te mais na ndenga bula ba jeune na ndenga ba bula ba jeune siko ya bato pe pas comprendre parce que bato bazana bana esprit wana baza mingi moke biso nde to sa siko ba effort que bato tout ba comprendre idéologie wana c'est ça tu vois des jeunes leaders après si idéologie les arbo yoki les arbo pe faire yango na ndenge na ye c'est ça bato pe boya le balobi que to luka le monde du meilleur eza oyo ya bato bana vision donc so vision ezate etaliga yo po okatana
Merci beaucoup ceux qui visent zate etalika kayopo katana yambona pesa ye maloba suka poto clôturer na ko la publicité na continuer ko la publicité ozali griffe ya diaspora en tout cas na komona dada Zawadi na Belgique na komona mama Sylvie dada Maska na Belgique na ko pesa yo sako merci pe matondo parce que osili ko somba billet pe osombeli batu mususu ba billet na ko benga bino la lingina loba boye wali kombata Kombana ezali ko bunda oko déclarer o lobiete na ko bunda pona makile ko tangama na este kasi concert wana eko salema poete mosolo wana ekende ko sunga bato bako nyoko makuna donc soko ozali ko landa penza ozali na motema ya mawa esengelo kita parce que kombana yo ezali po makile ko tanga kuna soki ya solo zali kunanga na kosenga pena mona vie bokechero na kati ya concert eko sala kitoko artiste tokomi na suka otali kamera na bosembo olobili loba suka otali pe bato bapesi biso ba lumière po tokabona na bosembo na pesi kaka bozwa epeza ya monene boli musanga na koloba kaka boyeke bato bazali na diaspora bayamba biso maboko ya kofungama toyo osala bonga musala parce que toza ba jeune pe oh lelo ke faut bato ba pesa biso chance to sala na biso po makambo esike banda biso to yebite esike suka kezala ka nzambe nda yebaka parce que vie ya moto ayeba ngweza ya nzambe mais biso tellement toza ba jeune so ba bomela biso makambo biso to sala lelo to yebite siko ba olinga to sane po ebele pe ba osala to yebite o ba osala ba rebellion na bo yebite bazala ka banani po ba koma lelo osala ba rebellion donc biso siko poto koma lo voir bato wana nyonso te basala ka buzo ba ya ba kuluna ya ba mambebele c'est que faut batika biso to savourer ba biloko nzamba pesa biso comme badon donc bo yamba biso maboko ko fungama bo somba ba billet et puis na pesi mbote bongo na diamant noir design na pesi mbote na yemo cameraman donc na pesi mbote na ba griffe nyonso c'est boss molondai yo yebi to boka nani le tigre molodo l'idée chef d'état-major katakata de to bitoko c'est l'oda da taifa donc bino tuna linga bino do tous les griffes c'est que na boki bino nyonso poso to bito bando boka batu dibanga pesenga mbongo okomi esikango Fabrice Mande kabolanga na artiste zwanga moko merci beaucoup Fabrice Mande na kata caméra na peso mbote yondo zangaki asilika mabe merci beaucoup tokomi na suka likamni esi la te film yeso ebanda pe koma na suka émission lelo pe tokomi na suka spécial inosbi wana tokolobela makambu toujours ya concert ya le 1er décembre na kati ya Bruxelles na salle La Madeleine wana ndebiso nyonso tokozala opesi mbwa boyi mbwa lobi mukwa oko pesa ngate lelo na kolia te biso nyonso toyebi ete Afro Congo yazali kaka mokonzi ya ba plein lelo na salle émission lelo na sengo botu nanga cameraman nanga lelo azali nani diamant noir yende ako filmenga ako salete na koma kitoko bomo nanga na bandako na bino bokamwa te so bomo ninga lisusu lelo koleka po Fabrice Mande ayo kalomotema lokunyate mbala sima ayindi sanga na ko pese lo sako na camera bipai azali bongo réalisateur nanga ya mokolele azali nani honorable Toto Chemuya encadreur ya ba griffe tout na ko pese lo sako en tout cas merci beaucoup na bato bakolanda émission bako partager pe bako aimer oza griffe kolingate okende kozwa ba bêtise na ba page o memango partager émission o pona sango malamu ya le 1er décembre na kati ya Bruxelles et Yokana to komi vraiment na suka soki yesu masia Nazareth azongite soki to komi le 1er décembre te to kokabona te ngana bino to kabona je dis bonjour et bisous à mes petits chéris je vous adore big up bye bye.